Na ute ko ebisa mon frère nga na bi mon frère. Yo wuti ko luka tata moko mukola tyo maboko. Toko yeba maboko wana musala nango. Tongo etana awa to monaki maboko ndenge zo soi. Ba regreta. Na mboka o Kongo soki nzamba bengi yo. Ko luka idoli na nzoto amutute. Ba pasteur ozo mona lelo. Mitakala, bandumba, ba yongololo, ba kote biso na kati église. Mon frère pasteur, mon frère prophète, na ko fingo makambo salito ko kamwa. Hey! Bonjour fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez d'ici d'ailleurs, de partout, nous vous disions bonjour. Je ne sais pas l'heure où vous nous recevoir un peu tardivement. Quant à moi, je m'appelle Huguette Mbango Kitoka, la kamikaze de la presse congolaise. Merci encore une fois de plus, juste pour vous signaler que notre émission, elle est bilingue. Donc, au 5 mois, le poto moukie, moi lingala nengezalaka. Bienvenue na bao balingaka chaîne Nabiso Sarah Tola TV. Sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, pour que bayerer pesa mingite, les loto yambeli bino pastalité ya kanda. Yango wana na yebi ke bokomaki mingi na ba WhatsApp, bokomaki bosola ki m'appelle normal, bolinga ki boye ba Azanani, Ibanda Kindenge Nini, le vrai nom naie, ministère naie, beaucoup bon kaka, nakati ya émission na biso, bolandarabo s'abonner mingi et belé na bisibino, na zonge masola nenga kanda vie intelligence bagage le savoir donc tout le monde poussana donc on a eu ma be quoi, bo to Mbappé invité na biso, bonjour pasteur. Oui, bonjour maman. Ba téléspectateurs bazonda biso na ngonga oyo ba me déranger kinga mwa mingi ba bina lukia bango pasteur lité ya kanda na yango to nga ki to tuna nano le vrai nom na yo vrai combo na yo eza nani? Merci beaucoup. Yambo ete na se présenter na pesa na nos salutations. Pour salutation de kolaksa ete ba responsable nde batu bavandi awa na télévision. Salutation de ekolakisa ete na bato bazota la biso bayeba pe niveau na biso. Soki oke na lupangu moko ya batu songolo pakala babengisi yo, mutu ayaka nde mutu abandaka kopesa batu mbote. Lokola biso toye liboso na bango esengeli to banda bango na mbote. Kitisa na yo muke mama, ngana za mutu ya volume de Jessi Nzamba Matisa depuis kala, son ekokota kitisa lisusu mwa muke, nkolo apambola yo. Merci beaucoup. Ekoko tout anga pe na zoki ekosala kitoko te. Merci beaucoup. Olobi kombo nani mama? Kombo nanga Huguette Mbango Kitoka. Huguette Mbango Kitoka. Kola pambola yo ma sœur. Amen. Na tondi samine esengo koyamba yo. Na ebisa kanzambe boye. Tongo nyonso. Pesa kanga li pamboli ya sika. Tope relation ya sika. C'est très capital na vie ya moto. Beaucoup tanyeza bobele nzambe. Nzambe nde mutu asepeli mpe apesi biso ngolu tokutana lelo. Amen, pasteur. Na pesi libota na nzambe nyonso ya mokili mbabisika bozolanda biso bambote. Je suis le pasteur Lité Yakanda oyo bo mesana. Mais kasi ezalaki facilité po bo mesana na ngolu na nzambe tata nzambe asali biso ngolu
tokutana na bino lisusu mokolo na lelo. Merci pour l'invitation. Maman nangai nkola pambola yo. Invitation kitoko. Nkolo asali biso ngolu to monana. Eza na batu na se na moi oyo. Bana mbongo. Bana mapangu. Bana mituka. Kasi liwezo kota na ba famille na bango ndenge nini. Proclamation to monaka ndenge mokilezo proclamer. Mwano azwi diplôme, mwano ya bimi licencié, mwano ya bimi doctorat. Eza na batu moko bavandi wana o bazo sala po mutu azwa diplôme abima doctorat, abima na ba titre nyonso esengela bima. Tokoki pe ko benga mutu wana na telefoni, tozo pesa yo mbongo matisa mwana. Na ebite soko ningo comprendre réflexion na nina bimisa. Matisa mwana. Kasi tangu nazonga kana bonzambe na lobaka aza souverain. Aza extraordinaire. Pourquoi na lobi bongo? Tangu ya vanda kapona ko proclamer ba oba ko lamuka mutabenga ke na telefoni azate. Azala kapena DDT na professeur mokote na mutu mokote ye moko nkolo na bankolo. Je viens avec Fox. Nkolo ebisinga lobi pasteur liti akanda. Osangisa ki mateya na yo na batu o esengelo sangisa te. Wana nde nzambe ebiso bosola na ye. Wana ndenge to sololi na nzambe. Ma sœur, naza le seul serviteur de Dieu on a solo la kana nzambe vis-à-vis. Dobino komo. Bisa pe nzambe ba défaut na ye. Komo mona nzambe ngolo kwa vie na bino quartier toni. Ma sœur, wana ba venturier ngana solo la kana ye boye tete à tete. Et puis na so bisa nzambe be erreur na ye. Erreur tel que. Oui. Tel que faut c'est ça ta moko. Te wana za secret na ngana tata. Yo na tata. Na ko ebisa yo te. Siko tata lobi nini? Parla na ningina loba nini? Mobateli babola. Mobateli batwa mbongo. Mobateli basi. Mobateli mibali. Mobateli bilenge. Tope mikolo. Eza bobele Nzambe. Tika nkola pambola bino nyonso. Tikelanga na loba mama. Eza étape o libota na Nzambe ba sepelaka na exhortation oyo. Eza la très kitoko. Mwana ope sarato la zotala po yebi ete papa na eyeyo. Kola pambola batu nyonso ya Congo partout bisika bozwali na ba domaine na bino kola pesa bino lisusu makasi. Kola pambola ba bazo soutenir biso physiquement, moralement, spirituellement. Na yesiko na question na yo tunaki ngai kombo o ba para ba botela kiyo. Kombo ba botela yo pose en communion na Nzambe lelo koma kosola na Nzambe. Kombo wana parce que je tiens à vous dire que tozana ana mwa moko oyo ezalaki Nzambe Jésus-Christ azalaki ressuscité et ngana benga qui est ressuscité du 3e jour parce que tant basi bayaki moi passé toi qui na moi de la femme moi ope to kotizaka moi cinéma tozaka alikolo top ka basi bayaki bakuta kilite zaki polele c'est pourquoi mon Nzambe pe alingaki to kuta na pasta tanga okaki na bi comme na nga yuget habité eza moi na bino ya basi boza toujours valoriser donc pesa biso kombo webisi biso obotama wapi pour te évoluer. Merci beaucoup. Kombo ekoko zanga te. Tata moko te to pe mama moko te na sena moi oyo akoko bota mwana zanga bobeleko kombo. Na biso tanke ba bantu awa na Afrique to pe na Congo to pesa bana ba kombo misato. Tu repères ça et nom, post-nom et prénom. Landa. Kasi. Na katia ba kombo o mutu abota makanango na vie na ye. Nzambe na proclamation na ye. Parce que Bible ezolo baboye. Yamboete ngana kota na katia libuma mama na ngai. Nzamba yebaki ngana kozala. Pena kozala nani. Nabotami
na famille Kaila Manueli côté ya mama pe na famille ya papa famille Kele Brino wana papa na ngai kombo baboteli ngai eza Aimé Madiedia Masiela Aimé wana kombo ba parents ba sepelaki ba pesa ngai kasi na sena moyo tozo vivre posa ya ba parents na posa ya Nzambe ekokanaka te ba parents ba salaki na guna bango to pe na façon na bango nde Nzambe aeko sala na lolenge na ye lelo naza ko hériter kombo ya motuya kombo ya honneur kombo mutu ayoki abangi na musika c'est le pasteur Lite Yakanda. Merci beaucoup. Kana bosoleli na Nzambe kombo wana omoni prédication ebongaka na moi douceur moko boye prédication ebongaka tango zo eteya bino ba pasteur bozali lokwa bakengeli pate sikoyo pasteur nini à côté ya nakanda o azape na facilité ko beta pe mondimi na ye Nzambe pe lokwa pe osolaka na ye ye Nzambe ngo ebisa oke faut ya boye toto komi na page ya suka ya Bible Apocalypse po Nzambe mo abaki na ngonga suka bokomona bao bosela Nzambe ya nenga solo na nenga solo te seke yo osela ngona nenga bien te. Merci beaucoup ma sœur. Nazo sepela na yo na yamba pe ba journaliste na yamba ba zoba ebele lelo mbala liboso na yamba journaliste ya mwasi ya mayele na ebite soko comprendre loko na lobi pour na yebaka niveau ya mutu dès que to vandi bo na comprendre que niveau na mbala moko c'est que j'ai compris ozana bagage ndo yepe ko yamba mutu ya bagage na kati ya mituna nyonso yoko tuna ngai bando botama bando bana musala ki journalisme nano yamba musala nzama mayele boete natali yo mingi na mono yambi bazoba trop natali yo mingi na mono yambi bazoba na bazoba yamba zoba trop natali yo mingi mase si tanga batongo omoni bazoba baboti oyo pesinga yawe balakisinga sekoloba bonjour bakokaki te kobongolanga motema moto abongwanaka soki yobengi ye nayebi te so comprendre nzembo baboti oyo pesinga yawe balakisinga sekoloba bonjour bakokaki te kobongolanga motema moto abongwanaka soki yobengi ye na kati ya Bible okomona 12 apôtres na kati ya 12 apôtres mutu na mutu azalaki na le passé na ye po Nzamba ya kobenga ye lana ma sœur biloko na ningi na loba c'est très profond et c'est très capital. Trouble moko ekoti na minute ona mboka ona ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église. Trouble ni c'est bien moi pasteur Lite Yakanda frappe na le frappe na retour nako beta batolo lengwana na papolo na nyati yo okota to hôpital e baleka uki bambisi ya minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka yo oya libandi oh oya dikosi wana mosala Nzamba kovo oko sale loko te ma sœur naza sir na ngai omone na oyebisa yo na sir na ngai ne makamo na oyebisa yo Nande osola na Nzambe to me dit pourquoi les fidèles téléspectateurs juste pour vous signaler encore une fois de plus tozali na chaîne Nabiso Sarato la TV bo s'abonner massivement tozana pasteur Nabiso Lite Yakanda bozo comprendre que moi kanda ezali mingi po ya mesa na kanda ko sekana ezaka moi pasi atali si biso ndenge comme na normal comme na aimé alors ça biso zo continuer ka ko ebisa biso baboti balakisa ki ko pesa bonjour mais balakisa ki était Nzambe ne mudabenga ki lelo po azala oyo azalelo ezaki mwango nga mukizo tikaki apema po kanda vraiment eleka ki mingi pasta silisa maloba
baboti ngai babokoli ngai balakisi nga nzela klasi balakisi nga nzela koluka mbongo kasi bakoya kobongolisa nga motema te lelo obongoli motema papa namoni lisa nanu likambo ya liboso ndeko na nga mwasi nga nakokaka boye te eza parcours otuni ngai tikano nasilisa ko ndeko na nga mwasi siko soki na expliqué te omoi te question na wana ekozala na sens te otuni nga question ye nzambe abengaki yo kote ya na kanda kote ya na boye tika nalakisa yo oyeba kanda ezani na bible basala nzambe nyonso bazalaki na bahistoire to mpe na baparcours na bango bamisusu bazalaki babomi bamisusu bazalaki bakuluna kasi baboti na bango balakisaki bango kopesa bonjour kasi po babongola mitema po bakoma baserviteur de Dieu eza na tata moko eza na elombe moko yenda bengaka mutu nzambe ozomona nzambe batu bakamwaka pourquoi lite ya kanda atumbi Sodome asekaka te kanda akuti batu bazoteka na kati ya tempelo kande mati apandi bango basi na mibali bazobalana mibali bazobalana basi na basi bazobalana kanda ebisi no way tonga masuwa lelo biso toza ba no way mutu masanga coupe toboka bilamba solo nazolo batu moment batu bazoyoka te nazo pesa conseil batu bazoyoka te tangu nkolo asilika ki abetaki mbula bawe ya kokufa basaki nini bakufaki histoire na bango esaki nini esilaki c'est pour cela oyeba pasteur lité ya kanda enzamba tindanga na tina pourquoi tindanga na tina ma sœur na fongola biloko fongola na panza nteke nzamba ebisinga boye lité ya kanda tika miziki yaka nelanga nedena musique ezaki musique chrétienne ou musique profane? Musique profane. Ah bon? Je suis un bon animateur. Je suis un bon chanteur. Ah bon? Namboko yo. Yango na yoki ka ande oyembi nzembo wana sentir. Nzamba kokisa biloko na nzoto ma sœur. Okutani nango sepeli. Oyoki parole ya solo. Omoni parole na loba, eza parole fondée te. Nzamba ebisinga lobi pasteur lité ya kanda. Tika miziki yaka nelanga nedeni. Bato na tielaki mitema. Bato na pesaki bango confiance. Ba décevoir ngai. Nga nazo kamwa lelo n'église nzambe. Oyebe loko nzamba bengisela nga na mboko yo. Na ebite yebisa biso na ba téléspectateurs ba Hollanda biso. Nzamba bengi ngai apesi ngai force koleka ya David. Apesi ngai force koleka ya Samson. Nzamba yebisi ngai kobanga mutu te. Boloko eza nzela na yo. Nzamba yebisi ngai masasi eza nzela na yo. Et puis Nzamba préparanga kitoko. Ayebaka ete fona leka na formation militaire à l'époque Kabila le père 96-97. Je suis première promotion. Kadogo. Je suis parmi Bamura. Bana kuyaka na musée. Anatoka. Toka unakupika masasi. Acha baba. Acha anasema. Fidèles téléspectateurs, je crois que vous comprenez l'ambiance. Ambiance n'a pas salité à Kanda. Atali sibiloka ke sobo sakana en tout cas bine ba réglarango. E ba ne betara bina pijwa. Donc tozo continuer kala masona biso. Tozo c'est beaucoup plus parce qu'il est ouvert. Azolo bango abi que azaki musicien profane aujourd'hui nzamba bengaye. Pas ça. Sikoyo tokoki koloba pasi oyo ezaka ba mitema na biso vu ba comportement ya ba pasteur na biso lelo na Kinshasa. Ba pasteur ba opesa biso soni. Ba pasteur tozo mona bango de bakomi ba à la une. Ba pasteur bakomi ko tia nudité na bango libanda. Excusez-moi avec le terme motaka na bango libanda. Tozo kende wapi na maloba oyo ya bonzambe oyo. Ezaka nzamba lobaki fin du monde nango to comme apocalypse pour to comme bongo na ba manzambe pe comme mystique
enlèvement bato bazokufa kaka boye vu comportement ya pasteur. Est-ce que kopesa biso ata moi conseil te omekana koexplike biso pasteur? Merci maman. Nzamba pambolo pour la question kitoko. Merci. Question oyo et ko permettre ngana fongola babiloko ebele. Ozali nzambe. Nzambe na banzambe ya ozali nzambe. Yobongwani te ozali nzambe. 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 Ya obongwani te. Abongwani te. Pe akotika la kobongwana te. Rabbi ne change pas. Omoni makambo na zoloba. Oko permettre nga ezala clôture ya émission pona lokumu na nzambe. Omoni makambo na ngina loba. Oko permettre nga deke na silisi ezala clôture ya émission pona lokumu ya nzambe. Lelo na Congo biso ba serviteur de Dieu place à koleka ezati. Tomemi soni pe tomemi salité na makambu ya nzambe. Makamu na nzambe ebele bakuti yango bakoti yango pona nzala. Ebele bakoti yango pona classe. Ayebi kotanga alphabétisation très bien. Etindi ye akota na elanga na edeni to na elanga na nzambe. Zala très concentré biloko na loba. Très bien. Lelo eza pasi makasi. Esika nazo tambola. Batu babetela nga maboko. Batu bazoloba nini bobandaka bien bosuka kama mabe. Nzamba ebisinga pasteur lité akanda. Natie cercueil liboso na yo. Natie poison liboso na yo. Natie munduki liboso na yo. Natie lichette liboso na yo. Kobanga mutu te kenda avec Fox. Ngai pe Jésus Christ na kenda avec Fox. Na kufa kapo na bata mokili balinga ki vérité te. Vérité za nini? Lelo na mboka okoti na église bazo bimisa mutu muselekete. Nyama oyo aza nyama ya mbangu makasi. Nzoto azokima mbangu ndenge nini? Ba minganga ba docteur boyebisa biso ba chonini oyo ezalaka na nzoto ya mutu oyo eso permettre muselekete atambola mbangu makasi. Ngolo. Ya mibale. Ngolo azobima na nzoto ya mutu. Ngolo amesana kofanda na ngolo mesana kofana na poto. Sikonga nazotuna. Baminga ngaboyebisa ngai. Ngolo wana komi na nzoto. Abane kofana na diarrhée eza na nzoto poto nyei ya petetu ya makasi. Vous blaguez avec les gens? Vous blaguez avec les gens? Vous blaguez avec les gens? Ngolo aza nyama oya mesana na vie ya poto. Akokaka mabele ya makasi te. Na kati ya nzoto ya mutu. Ba médecin, ba minganga boyebisa ngai. Na kati ya nzoto ya mutu. Yengolo wana. Abane kofanda kote ya nye ya poto. To kote ya nye ya makasi. Vous blaguez avec les gens? Vous blaguez avec les gens? Maman. Nzambe tate ya likolo. Avati nanga akalikilaki. Ayebaki ete bato batondisa ba stade. Bato batondisi ba veme. Baza bandoki. Avati nanga yi. Akoti sino ba misusu boloko. Maman, nana ba preuve natanga ba kombo. Kotanga kombo te ngamo na kotangelo kombo. Po to yebi bato bakenda ba stade. Basa ba veme. Nzambe po benga ngai. Ayebaki ete message ko circuler bien te pour batata wana bakotia mbongo nje baba reyo histoire esa nini esila nzamba bandi ko permettre mususu bakoti baboloko
misusu balie ba poison misusu ba succès sili pona buzoba na bango nzamba ebisingalite akanda kende sani ceux qui ba succès c'est que wana ba ki makambo prédication évangile ngo ya ndenge ya mwa bondoki mwa kisi pe po nzambe soka élever mutu ayebi ke wana za mutu na ye ako élever okati suka na yo zane liwa et comme siko ndenge ni nzambe élever mutu et puis après a rabaisser yo est-ce que wana penza pena uti penza na bonzambe ba misusu nzamba sala ki bango ngolu abenga ki bango na ninga solo manque ya maîtrise manque ya succès manque ya mbongo ba jepi mituka nzamba bambi bango na fongola biloko na fongola biloko fongola lelo to ele poto panza teke. Je suis un grand homme de Dieu dans ce pays, héros national, héros vivant. Maman nga so na kufi na mboko yo bakotanga nga mosala nzambe te bakoloba héros asani akufi on les a deuil national maman soki deuil national te bokozwanga mabe na mboko yo. Et tozo comprendre que ça deuil national. Landa. Eh to musapina lisu pamba. Landa. Amen. Tangu nga na ina mboka oyo ezalaki chose facilité. Ba pasteur rebelle baba neko zwa bango lokola banzambe. Baba neko zwa bango lokola ba roi. Baba neko zwa bango lokola ba chef de famille. Bazalaki ba vrai voleur. Ya pasi eza nini. Tangu nga na ina makamu nzambe. Mon Dieu mon roi. Ozanzambe. Tangu nga na ye, ma sœur, na gangisa mokili. Mbala liboso ba yoka pasteur azo finga ba pasteur. Na ebisi église. Fongola misu fongola matoi. Bato tozo mona ba ina loyenge, chama ina kopo mai. Chako po mai likola télévision. Simba télévision. Pesa cheneti na yo. Ba panzi mabala. Na ebisa ki église bokeba baza miyibi. Bokeba miyibi ba koti na église. Balati ba costume aswe na ba soulier, ba benga bango ba pasteur baza miyibi. Lelo to suki wapi. Lelo to suki wapi. Je suis un bon serviteur de Dieu. Nzamba ponanga ebisingalité akanda frappe na retour. Kobanga mutute. Maman. Bo fongola misu. Histoire ya kopo na mai na télévision sala nini? Esila. Lelo to comme un écran plasmé. Rabbi ne change pas ba comme ko changer rabbi. Bana mibali moko misatu ba yeki na système ya lisakoli na téléphone. Obengi opesi ba fa ya 3 fois lisakoli. Lelo basuki wapi. Mbongwa ba congolais mbongwa pasi. Mbongwa ba congolais mbongwa makila. Maman azoteka makala. Maman azoteka mafuta. Maman azo souffrir na ba guerre. Maman azolela na este. Yo ya kote ya eli lo banzambe okomi kolia ye mbongo. Papa, okosuka mabe. Je suis le pasteur Lité Kanda. Nzamba ebisinga na sanga na lisu na batute. Nzamba ebisinga n'importe quel journaliste aya kozwa lisu ta sangiso na mutu. Nzamba ebisinga zongela message no ya kala avant na bamba yo. Na lobi te na place nzamba bamba ngai na zongela parole ya kala. Ona yaka nango parole pire. Na ningina yeka mana lokoso mbongo. Na ningina yoke na yeka mana mituke pola. Nzamba ebisinga lobi mon frère. Soko la ni mituke pola wana okosuka mabe. Là je vous dis la vérité. Nazongeli parole na ngai tika nkolo pambola ba o nyonso bazwi libaku tope occasion ya koyoka parole pire pe ya kolanda ngai. Bolandaka lisu batu misusu te. Ce sont des voleurs. Miyibi, bandoki, ba assassin, bangoto bobo, ba yongololo, ba kote libiso na kati église. Mon frère pasteur, mon frère prophète, na kofingo makambo salito ko kamwa. Hey! Makamuni pasteur, tika mes fidèles téléspectateurs, quand je l'ai vu cette équipe en tout cas, avec beaucoup de pasteurs, na kanda moko vraiment intense, quand là vraiment makasi. Alobi mami tuke pola. Na ebité mi tuka ngoi pola. Parce que ce que tout na ki pe idole na yo te. Idole na ministère na yo. Tout na ki mo makambo belé, to kende ko chité. Batu wana ko kipe bango to sa nzambe. Sambela ka nzambe alimbisa bango.
omoni c'est même limbisa bango mais makambo mutu ko epola oyo to revenir nango parce que nayebaki makambo moko boye bapesaki basi mutu ka mo epola et comme ça donc aujourd'hui nous sommes pas sur ça nous sommes pas dans ça biso to yaki le makambo mususu pas ça to ko mina biso ko kene pe la ko chite idole na yo kasi eza nani papa idole nanga na mboka oyo eza mutu te eza na bana mususu azalaki na grâce à Nzambe lelo akweya bambani po lukaki azwa mutu moko lokola idole na ye idole na biso nyonso eza Nzambe na bo moi idole na biso na mutu mokili te na ute ko yebisa mon frère nanga na bi mon frère yo wuti ko luka tata moko mukola tyo maboko to ko yeba maboko wana musala nango tongo etana awa to monaki maboko ndenge zo tya soi ba regreta maboko zo tya soi ndenge ezo pakola soi a regreta alobi simba wapi papa esika na kenaka batianga maboko wana nzoka yebi pe système ya soi e pakola ka soi na yebi si yo na mboka o Kongo soki Nzamba bengi yo ko luka idole na nzoto a mutu te ba pasteur ozo mona lelo mitakala bandumba batuna sexy batuna soloka na suki wana masere idole zanga moko c'est le pasteur Lité Akanda le pasteur de Dieu na zongi avec Fox avec forme tata Pambola biso. Fidèle téléspectateur, excusez-moi. Nasepeli ndenge to yambaki pasteur na biso Lité Akanda azana kanda vraiment makasi ale ba prophète ebele basakai na kombo na ye ba ebele o babaki o bapese mituka moni mituka te mituka epola bambongo na bango kutu wana kutu eza juste kambo mobo ya moto po na taxi pe lingaki kokana ngote moto ba taxi donc aza désolé to pesi bino bambote belé bino to boyambaki biso na mitema ya bino ba chaîne ezaki belé bofungaki motema ya kolanda ngai get mbango kitoka la kamikaze de la presse l'argent donc merci à vous sans plus tarder na kokoko posa na kopesa bambote te na ba o balingaka ngai merci na yo pasta ngo yambi biso na pesa pe ba o yangai pe merci na maison Pablo Kitambala maison Kitams. Merci na soutien to pe na ba conseil pa il imbattable Churambo ma champion kola pambolo bisika bizwami yo merci na Papi Bunzi papa français ya partageaka image oyo tout le temps Papi Bunzi kola pambola yo Elikia Christian Kambaji tata pambola yo Luceve Kweno na mputu kuna depuis Suède ponga na zana force moko communautaire na zana force ya ba fan te ba fan baza muke mais communauté za ebele pe communauté sangisi ba religion nyonso. C'est-à-dire qu'il y a forcément communautaire. C'est-à-dire les londo ko yamba bapel ba ko so te o yambinde pasteur obiso to zelaka oto lukaka. Batunde ba ya ko diembela na idéologie na ngai pasteur Lité Akanda depuis tout ce temps-là. Bo ba ne ko lia vungule lelo bo ye na idéologie na ngai. Ensuite ba côté ba lera mo pe vungule. Merci na ba warion nyonso ya monde entier. Ba bon séjour na fali pour pas di cap la merveille marabioche depuis pe de war kuna na Dubaï. Ngai moko pe pasteur Lité Akanda nazo rejoindre ye dans quelques jours bana Dubaï nyonso communauté congolaise nyonso ya Dubaï là je vous assure et ko raté te pe ko tikala ko raté te na ebisi bino nyonso les amis de pasteur Lité Akanda depuis Dubaï na ba auto solo na ba ononto solo la te contacter ngai benga ngai po dans quelques jours awa nazo za na Dubaï na lingi pena ba fan na ngai les amis boya manga kitoko et que ça la bien makasi na bonne sanité on saigne Saïdi les grands patrons les grands producteurs on saigne Saïdi kuna na Turquie na Istanbul tata pambola yo on saigne Saïdi Edgar Business tata pambola yo Kervin Kambaji tata pambola yo Arlette Zoua na Paris tata pambola yo bisika bizwami yo Coco Dema tata pambola bisika bizwami yo merci na ba soutien na bino na bateau bozo soutenir biso physiquement moralement et spirituellement tata pambola ba nyonso diaspora nyonso bana monde atier Lité Akanda yeyo avec force na sokoli maya sika poto uti ko fêter na nkamba maya kambe ye otekaki ba warrior nyonso ba kotiki lelo ozongeli bango kotuna mituna na te je suis le père spirituel ya ba warrior utilisateur ya fali pour pas di cap la merveille et sika nyonso fali ya ko benga ngana ko kende
soko remarqué na makambo nyonso afali ngani nazalaka présent. Nabenga siko na Dubai. Nabenga siko na Dubai. Tozolanda ye mbangu na Dubai. Dubai ya mbangu ya kopema te. Ana minute Dubai ya mbangu ya kopema te. Maison Kitams Pablo Kitambala maître Patrick Mpiana na 4 États-Unis maître tata pa molobi sika bizwa miyo. Merci Nandeko Nabiso pasteur Lité Yakanda. Je crois que les appels Maliboso pe asukate toroya pe kaka toko partager. Na pesi appel s'appelle numéro de téléphone n'importe autre qui est na ko chité. Plus 243 89 78 37 29. Plus 243 89 78 37 29. Tata Pamola Bisso. Je dis un grand merci à nos téléspectateurs au Bazo Nabiso de partout. Na Pessimbote na Boss Bosenge na Bruxelles, na Pessimbote na Paulin, na Popol Paulin à Paris, na Pessimbote na Joe Kwele, un bon parisien. Alpha Badibanga, Tata Pamolo Mosala Nzambe Alpha Badibanga. Na Pessimbote na Joe Kwele Rémi Fitumbe. J'ai dit Rémi Fitumbe balobi mwana ya soda. Donc na Pessimbote ba jo swalinga kangai. Vote kitoka le courtois, je dis un grand merci à toi et na sima caméra na biso ezalaki ngana benga kae El Shaddai des images. Wana to moni Gucci, monsieur Gucci El Shaddai des images. To Pessimbote bo s'abonner massivement Huguette Mbango kitoka la kamikaze. Yeyo azongeli pena avec force. Bisous, bisous, bisous. Merci. Na couple Kaba. Je vous aime bien. Bye. À une prochaine occasion.